pied, ma reine. Maman. Viens. Ouais, ça va. Bien. Comment mettre ce qui yo yindi hindi te ya je tikana ko bilobela ko poso yo tani yo sa yo yindi bo ko sa ko yinda ya jani o comprendre ka ngate so na ebisi o pesika mba moko o yebi kana pesa ka yebi ko pesa ka yebi ko za grosse patate mo bali na ngai non omoni ngai lenza masala ngai na basanga te pona nyokola ka mwasi Moi, je suis vraiment mwasi. Façon modèle yozali. Mais alors? So, moi, il faut ça tout pour la moi, sinon pour moi, c'est à l'aise. Faut nous soumettre le pain pour nous jamais changer d'adresse à Sika. Oui, mon... Tu es où, mon bébé? Hein? On a un taxi. Où ça va, puis, mon bébé? Un taxi? Ah... Nanda coûté, na yo kikazi. Na bi na okende ville, na comme ville te. T. Hein? Ah, chérie. Mais bah, on a sous chapeau, nini? Hein? Bon, au comme la niveau ni non? Hein? Mais kita wana ngana ya kuswa wana, tukuta na wana. Ou bien, zelana ka wana kasi. Ah, mon bébé. Pour nini boy? Bon, ça va kasi. Bon, na ki zelo na ndako. Na bien non. Wana mwa bengi. Oncle la bino epseke ozo kose que na taxi, yo na taxi. C'est quoi juste? Jani tika no ka polo. Tais-toi, c'est quoi? Siko zo kangela nga Jani, boni kuzoba boyko, o kangela pe pa abiso. Ozo kangela pe pa abiso, boni kuzoba boyko. O mona nga zoba na. Ozo mbata. Mbata ni obeta nga. On a sonné Jani. Après toi on a sonné. On a la moisse na ndakuti. On beta on ngo giflenga. On y ba yo Jani. Boni boyko. Faut ça appelle un respect. Na moi on a sa manière ndio ça. Ça ndoki to ça muyibi. Yo ndo za ndoki. Explique de nini. Même belle na ba kosa. Ne boni ko Jani. Tais-toi. Non, non, ni sia. On a sonné. Yo soki mutani yo al faut sakana e boy. Na sakana na nini? Na sakana na yo. E bon ok na moi snow. Na ok ne wapi. Sebe ko za moi snow ndako wako ni kampwani. Sebe ko za moi snow ndako wako ni kampwani. Na soma moi snow hote. Na soma moi snow hote. So ça va benga de long. Comment ya ya ngati? Moni boy jano la sama nini? Ke mama lekisi. Moni boy. Oh, ba benga na téléphone te bien au bali. Bijou. Jano la sama ni munene na auto ni nga ka mukie. Kaya. Sia. Papa na soni to za on chiffler là. Bijuni, t'es maman, comment on est en point de niveau, t'es quoi nous? Ah, on t'a rappelé notre respecter bien notre poids nous. Y'a pas qu'à faire un peu de pas. Papa, les camionnettes na moi c'est hein? Téléphone il est lié à azoko sa mutabengi asana taxi, ce n'est pas possible. Na lobi ya papa. Noko na ye mutabenga. Mais soka zala ko sala bongo pour alinga kite ba ya ko déranger bino awa. Hein? Papa noko ne wana baza mindondo mingi papa nanga yo yebi bango te. Mais non maman, ngana ko comme c'est chauffeur taxi. Ngana comme taxi même. Mais wele l'intérêt na yo mabeza lui abi papa. Mabeni ezala maman, pour na ça mobile na koka. Na ça la possibilité nyonso même noko yawo na ko banga na nini. Papa. Ye noko na bango pe ayebi yo te papa. Hein? Amela masanga na yo te. Ata yo moko. Pressé ya nini? Lebisa na kasi. Benga ya kasi.
Bijou. Ça nokia. Mais papa, linga oyeba tango zana mwasi na yo. Lero yoki likambo. Linga oyeba ezali nini? Kuwila kutomboka te papa. Hein? Wana ezali nde yo azobatela. C'est bon. Vando zela papa. Merci. Vandati. Pourquoi on est au molimo kanda beaucoup? Hein? Donc oui, c'est que tu as besoin de téléphone. Aux autres, pourquoi? Elle sait qui est. Mais non. Maman, tu as éclairci que non, c'est que non, il faut que bien avant. Il y a des bonnes basoua pour éteindre ma pamba. Boni. Aux gens confiance dans tes points. Non. On lui montre au coup, mais on cap. On dit bolimo, je vais jouer à tes secondes balles linguistes. T'es, vous avez confiance en moi, sinon ma parole, moi, sinon bim, ça vous a l'amour. Tu es exact et simbaté. Non, non, combien de fois, non, il explique combien de fois. Non, mais je suis théâtre, il a tiré la canne à yo, pas nous compliqué vinangai. On a coup fatou la salle. Non, chérie. Excusez-moi, mon yon ne me sais pas. La beauté que non, il faut que avant. Mais, yo ça moi sinanga, ça la calme. Limbi sanga na nyos ne na tombo na kata salon na ndako na bino na kutombo soute. Ya jani na boite na limbisio. Siko promesse eloko na senga ki wana. Nese ko sombe na chaîne ti siko ozo mwa makambo. Kana limbisa ko ka osala ba faute na limbisa ka oka. Non. Donc eloko zo mona passe ka chaîne. Wapa mukas. Ils a combien? Ils a 400. Non, on va combien de fois? 400 $400. On a besoin on a besoin de chaîne ya jani. Na koza boite. Ça va. Nazoya. Nakenda kuna zoya. Hein? Nalinga to stika chérie. So silike monde na la bien ti. Nanda kwa changa leste. Ino changa mal à l'aise. Non. Via. 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 Oh, salut comme chambre la bino. Christelle, allez fais la chambre. Quitte ma paille, ma sofa, bino vous là toi. Moi on a été yo maman solali. Jenny, yo yé na mté, c'est toi qui là la chambre ndé. Christelle. Allez fais la chambre. Allez, faites la chambre. Jenny. Mais ça, nous 400 $. Hein? Mais ça, 400 $. Yanni. Nous sommes 500 €, ça, moi, puis ça, 400, tu gagnes 100. Mais Jenny, on nous a changé projet quand on programme na mbalakata kabo et puis na butu boy papa. Ngana to yo kana kimbo on a 500 $. On a to ça comme to ça il a on peut bana faut ba passeport na âge na bango déjà hein. Na lobby. Makamonga na sana ngo na oyo so ba passeport na oya ba passeport za pamba. O ngana sana ngeleki. Makamuni na ko ça. Pesa ngai 400 $. Pesa c'est un problème. Via. Pesa ngai 400 $. Ozoka ngate. C'est quoi? Quel on 400 $? Ça va? Ok. Dis Christelle, va dans la chambre. Ozoka ngate ma fille. Hein? Ça va? Ok. Le maman m'a dit que nous 400 $. Pas problème ça ngo il est ngamutu. Maman dit papa ça problème sérieux. Oko edenga. Problème sérieux na sana ngo. Eh maman.
bakangi hein. Le problème était pour bijou à 5 le monde qui est dans rapide ce qu'on a la scène. Vous allez que la moi pour que vous allez monter. Hein? Tu m'as monté l'air c'est que toi là. Na kena ndao ngoi ko la te sanga bina bien te on a. Ça va pas la fin de la vie. Bijou. Bijou. Tu aussi, comme nous gagnons on est ça les navires. Mais là, soumis bon, on a 400 $ pour premier ça raté. Euro c'est 400. Non, c'est 400. Là, la gana quitte comme ça, le gars qui gana tombe. Ça n'est pas. Là, la quitte na canapé. Moi, là, ça t'est déjà. Ni qu'est-ce qu'on s'en va, tu dois y aller de bozo. Là, là, tombe bijou. Les on a son anda. Euro t'es. Non, na gana canapé, on m'a bien ça na ko bijou. Attends, il me faut qu'à sonner. On a la canapé. Mais ça, les hommes ont sonné des bijou, ça m'a bolingo. Bolingo, les autres, ils ont na la canapé. T'es zonga kaka. Quelle la canapé pour dire. Il a la chambre, il a la canapé. Tu peux insister pour ni c'est bien t'es. Mais je m'appelle pas Kalinga na. Pas qu'on entende on y est que vous avez mis kanda na wana ça. Et tu nous as boututé. Tu nous as bossé na oza mos no pinanda ko lo bani so la ni ba. Oza pe na voiture. Kende ka o kende ba kango pété ndongo yeki ndongo ozo. Na mine no expliquer na tongo. Hein? Ba le boy ça va la kana voiture ko nzeza pe malamu te. Na mina zawa na tongo avana kende to mona. Ya janitara na boingambo kendela na ndaku na poni bo. Na lena na voiture wa. Mais na tongo yo na msanga fa pona kende. On va payer. Quel est là n'importe on n'a pas un problème. Problème ni au toba. Hein? La voiture sont balés problème ça té. Et puis voiture ça na radio na 4 minutes na ko chapa bandi to yo. Kino ngo puis dentine na on ba comprendre te maman azon ki alingala ni no bo. Ya je ne bisio te na ba combien de fois. Bichou. Osa mosna mbano saka ngai moko. Hein? Maman yebi kinga na samba ni na bote so na posa to la lo biscotte. Non, prends courage. Yaka. Ya je ni tika ngai ko. Yaka. Tika nga no kete na sina yebisi. On nous a dit vous va tracher muninga sali na uti na yeti yawo. Tika no benda ngako. Na so yebisa olingi ni. Na bi comment ma bitumba. Oh, et bon pour bokilo no banga to zana respect. Mais to futo la voiture ma binisa. Na kolela kuna te maman oloba. La voiture ni boso ndako na bino. La boma moto. Na zo na. Viens. Tika no benda ngako. Bichou. Yechani tika no kwesa ngako. Non, c'est pas juste. Viens. Bima la kanga porte. Bima to sona. Bima la kanga porte. Mais quand tu dis que tu ça peut quand même m'yibiter, hein? Mais on se sait que m'yibite. Bima la kanga porte. Yechani bima la kanga porte. Pesa no samo kona somba cigarette na bala na voiture. Ça ni no ngosumbo ngoyelinga na lunga suna pesa. Pour nous avoir aidé ma bébé. Mais on a yelu mbongo. Kasi yo yelinga ce que nous sommes sans soupa na. La bébé pesa ngande ça. Donc ende to za butu lobby. Bijou. Lobby te. Yechani kende. Na pesa nga sana somba cigarette. Lobby mbongo pesa zetu yelenga mbongo yelinga nda mama. Isilite. Mbongo do pesa va obatsa. Non, ça va. Oh. Papa, eu daqui do olhar muito bem, muito design. Muito design? Na mão não tem na wente. Na soma é no campo, cara. Não, papai, só para o homem vai pedir. Vai bem se levar só né? O que é que é isso? Quand on est là, c'est d'abord nous les aider. Oui, après. Bonjour. Como ça va?
Juste là, tu peux voir faire là. Ah, bon. Ah, merci beaucoup. J'ai un peu blagué, mais quand même. La réunion. Juste pour 2 secondes. Vous me laissez me gagner. La question est Bien. Non, ça va. Vous voulez des passages pour le service ou bien? Ouais, pour le service. Ah, tu es très occupé ces derniers temps. Bokilo, j'ai vu que ce qu'on va aller, comme la famille mi balé. Comme si on a famille na yo, na côté pour bailler là, comme la famille balé. Alors, vous savez que le problème du bail c'est que moi, je vais les hauts et les bas du bas là. Je vois moi sinon les gars qui awa. Tu sais là comment mouké. Bon, ça va. Na problème il s'appelle papa. Tu sais comment mouké na tourner na moi maintenant mouké. Alors bi enfin ceux qui na bossé ni bagata pour rappeler ngai. On va il n'y a pas de problème. Vraiment, je suis comme côté, mais comme moi, je différent, horaire de service est changé. Alors, il n'y a pas de gêner, mingi. Dans ce que nous savons, parce que nous sommes ensemble, c'est que comme il y a un peu de temps, 23h, 22h, mais peut-être que les occupations Moussala, on a eu un bateau. Quand ça cadre, tu vois que le cadre, parfois, ça peut aller plus loin là-bas. Il faut comprendre que ça peut être une petite incompréhension de sa part. Bon, je vais vous dire que sur la paix, qu'est-ce que c'est juste. Si quelqu'un a un retard, ça pose un problème. Si il y a autre chose là, c'est peut-être comme tu dis, c'est ça. Mais sinon, il n'a pas dit autre chose. Alors, avec tout le respect, je vous dois. Via Aza Teti. Tamajo audace, il y a avant de ça, a expliqué ma cambo, ma petite. C'est ce qui m'a étonné, moi. Aza Teti, papa. Comment tu n'as qu'un banane à 7h30? Il faut que tu aies besoin de faire des choses express. Tu as besoin d'accompagner ça. Mais ça dans la ville. Non, ils sont dans la ville, mais tu as besoin de l'air. Teti, combien de retard à côté de la musique, il n'y a pas de musique. Il y a la musique, c'est compliqué comment? Na bien jani, surtout kalibi, ibandika likolo. Iboso ba ndakala bino na mwasi na yo. Bano ke ni musala nzela moko bozo nga nzela moko. Pe obanda ko kumisa mwasi na yo azaka respect. Mais siko kaka yone mutokoma ba mwasi na titi. C'est que yone mutobandi mabe. Keba maladi za kishase. Ko sambuyete. On y va, on a pas l'équipe, il y a un beau zanango. Oh, mais oui. Mais oui. Bokilo, ngai mutna bengisio ezali yete muta bengisio. Kina nasima kuna ndo sola ni biso ba ko na benga. Bokilo. Bagata muni kamu. C'est ça Bokilo ngamu na bengisio awo kuna yo. Zela nanu. Tingana zamani boso. Via na kuma kwa mama na ye. Via apona munene tingaza mpona musika na mema via na tambola na kelene ya classe ozomona so problème neza mobile na ayeko expliquer il faut ngapena vanda poto pesa conseil po yo mobile ye pa mobile bino bo tu yo pesa afia conseil na pesa ke conseil bino mbale bwana no mibali bo do bo conseil comment tu parles de 7h30 ya bana sur la 9h30 basi la kaya ba bino uza express mabeni zawa est-ce ngara za camarade na ndo tunaona baba oza camarade na to asemeki na ngai mais non c'est moi qui voulais appeler yote ko dépasser ba mon monsieur ko dépasser ba mon ninga dépasser jani respecter nga le caractère na oza na mwana ya mwana zo banati tel âge ko minamo jani ko toucher quoi na te c'est quoi na ko bossa no ko za mo ba neki ko sala quoi ça ko sala na vina ngape na ko bala te ngaba me bakata na ko ba te na ba comportement me bala caractère na ko bala so na via bene asina ko bala allez Claudia papa na ningo t'es pas m'tel chaud Naza sous l'attente papa pour tout va se chauffer. Je m'excuse beaucoup mais tu vois les histoires des femmes faut avoir des nerfs solides. Na boya lolu papa na kena nusa. Mais et pas mata donc ça ne va soit faire besoin de la c'est moi qui t'ai appelé. Merci papa. Mais je reviens là donc on pas m'tel chaud que tu pas pas. Papa, ce n'est pas ton prétendant. On dit ma papa
Moi ici, je ne peux pas y aller. Oma mingi ata na bali na ngai peko na mofanda papa yo soko eza ko pa vous avez qu'à confronter quelqu'un ouais mais il faut dans associer moi Jani on ça oh il y a le bien ouais c'est c'était 30 vous pas laisser le cahier il y a que la manière de faire ça va hein bah je sais mon calme non me là Nala minde kana lamba. Oh non, c'est pas mon gars. Délicieux. On a une barre sur le flambeau. Mais je l'avais. Merci beaucoup pour le Bon appétit, papa. Oui, maman. Papa, il y en a eu, hein? C'est si carrément. Oui. Je l'ai bien moqué. Obimi. Comment tu as pour moi que tu as dit? C'est la zone à point cacao. Voilà, ça, il faut l'installer. Eh, qui? Bon kilo. Le bif, il faut la macabre. Tu l'as macabre? Il faut la changer. Là, il doit être un bon. Oh, change le on a senti le bleu différent. Et comme oui, ma question. Il y a Jenny Pod. Oui. Non, il faut ça va beauté. Pourquoi ça? Non. Il y a un maman qui ah, vous pouvez être maman, on va le côté. On a besoin d'un abonné. Yes, on est dans la conflit. Eh, il y a des week-ends, des quelqu'un a dans bang, maman, ça pas de ni bilo. Mais non, laisse en côté Zika. Oh, oui. Des, n'a les sous. Oh, chérie. Laisse en côté Zika. Non. Quand on a des mots, ça. Mais tu veux quoi? Ezikite. Oh, quoi tu veux dire mon noir? On est dans un jour, mais tu veux dire? Oui, puis fais ça un jour. Oui. Mais tu as notre besoin de toi là-bas. Bon, je continue, hein? Quoi? Il est vraiment fort. Abattoir, hein? Mais non, vous voulez pas faire abattoir. Abattoir, oui. Il y a Johnny. Qui bon? Non, pas comme Johnny. Non, pas comme Johnny. Non. On a bien Johnny, non, pas comme Johnny. Eh, maman, on a bien Tokinde. Ah, tu les as bien comme ça, tu t'en vas. Non, les gourmets. C'est un answer. Voilà. Non, ça va. Moi, je vais sur le bloc et l'aigle. Moi, je vais me faire bien. Yes, sir. Et ça là, bon. Bon. Ça va. Ouais. Bando bandaki komela jani nini biloko na sina chembi wana kidole biloko papa uzomela masanga boy ndenge nini Wa betilo ni solo ke na sana nsala nani nano yebi sio ke no fia jani sana nsala c'est qui mudebi singa te mena bike bando tu sala o liena te uzomela kama sanga papa bomba biloko wana bolelo bina tongo na bana bolia na bana tokolia na bana te po na bike bando bimaki o bando ye o lie eloko te e o lie na wapi na musala
bokomi na restaurant na mosala bandakala janilia te pardon oh nalemaka mpo na bana me mpo na yo mpe bango bazala na nzungu na bango yo kozala nzungu na yo jani nalobi bomba mpo na bana bolela ntongo biloko mingi te papa kota na kolia ko pardon mikolo nyonso oyo osala kozolia te nga mpe nazo kokolia te pardon ko jani esalanga ta plaisir wana kolia pardon papa tala ti ona olie te pardon kokota ta olia ata mokie kaka po ogarde quand même santé na yo olie okende ozala kozolia te obanda okondo bandisa soki ndenge nini pardon te jani libumu oyo oyo ngai nde naza kokonda yo mo ozomona teke mikolo mpo odimine mokie mais bomba biloko tia na congélateur na ntongo chauffeur bana balcristelazaalia biloko jani trop c'est tout donc oliona ta mokie kaka mais c'est quoi jani pardon ditima mbete osokanga te di c'est quoi juste allez là pour faire là-bas nazokende na ngai jani pardon kasi mpona tungisa yo te bebe na omeli mingi Pamba, milenge ebele oyo esi omeli eza na kati ya ndako yo tozosoma masanganga nazokenda yaolia te eloka mokie otia mwa eloko na monoko te bebe na ngai masanga na masanga ekobebisa yo sante pardon jani te andiamosa teti te na vi na nga ubina bima ndenge lofanda soki ndenge lofanda eza mpona teti nazoi l'intérêt na otia mwa eloko na biloko yango finalement nga naolambela nani na ndako oyo naolambela nani ngai nabenga sikoyo ndakende ouais bonjour papa je veux causer avec toi ouais il n'y a pas de problème encore moi papa n'habite sur mon colo bani papa vraiment quand même je suis grandi vraiment attends mon papa na koli déjà na leki vraiment papa à chaque fois yo na maman ko swana ko lia oninga ko lia te maman kelele après tout hein papa naza lesté mais c'est quoi ça c'est quoi encore papa quand mes athées ils ont nini juste les amis à chaque fois maman ko lela ko swana hein vraiment papa à cette terre papa vraiment à ton âge papa hein papa, c'est pour la santé, non, papa. Et je sais. C'est la faute de maman. Maman a bu ma fille à cause de téti. Non, papa, toujours, maman, toujours, maman, non. Biloko solamba, mungu sokokate. Soka solamba dongo dongwe. Sobenga inga ina soba bel sauce ba biloko maman na solamba na soba. Bunali ya biloko ndengo. Conseil de maman na biloko ngana sana nga l'aise. Ça va tranquille. Quel conseil maman na biloko? Masanga na mina masanga te bo. Bato basala masanga oyo. Soki biso to mina masanga te mafuta maman na. Oyo komi excès, papa, ils ont excès. Na compagnie tous na restaurant, na lire na restaurant na compagnie. Si on a travaillé tout le monde que moi voulais entendre gâter, il n'y a pas de problème. Bino vous avez lire. Tout ça bon pour la pour yo na leki na yo. Oh. Autour na maman, papa, autour na papa, maman, autour na papa, c'est la faute de maman, autour na maman. Mais c'est quoi encore, papa? C'est quoi au juste? Les acquis pour changer, papa. Sois calme, ma fille. Quel est le gars qui est là, maman? Il est calme, il a mené le coup. Jani. Pardon, c'est ça alors. Je pense que là, pour la ba masaraye nzoto ba masaraye nzoto omoni mbongo wapi pour na yebike mbongo ezala ndako tosanga mbongo te tosaka même na mbongo ebele mbongo na wana so salaire na pesa yo simba papa $300 apamba po akende pa kine ba maseye tela papa ninga za vraiment et communauté ko s'aggraver 300 au singa 300 ba pese 300 mala eloni ya grave ya sana maladie yo zo kumisa tata zo bela papa zo bela ya sana libala ne kuna yo bosa libala na yo
Gianni. Vraiment. Hein, Gianni? $300 il n'y a pas. Ça va ce que $300 c'était. Mais ça va être $30. On a payé ça. À ce transport, quoi, bah, il y a des gens qui ont 100 places qui ont un massage. Au moins, il y a un wapi. Tant que vous avez un wapi, d'accord. Ça va nous mettre dans ma capitale, nous tournons bien. Là, ma bébé, nous tournons comme ça. Vous êtes 30. Combien vous papa? Mais ça va être $30. Papa, ça doit être transport. Oui, on va dans la chambre. Vous voyez que nous sommes là, ça va au camion, bouton, pas payer ça 30, payer ça 300, joie. Quelle est la banque qui nous a bon mois? Et c'est bon, ça n'a pas retourné à bon mois la banque. Ce que tu vas dire, $30 à pompe. Et ça n'a pas. Pardon, ça a été Gianni. Pardon, papa qui est l'hôpital. Bon, nous sommes là, où est-ce qu'on a quoi? On a mis ça dans la banque. Oui, tu n'as bien sûr. Bon, les gens bon, nous sommes dans la banque. Mais comment est-ce que vous êtes ça? Moi, là, la femme a infranté, hein, Gianni? Gianni, pardon, papa, hein? Ça va $30, papa, qui est l'hôpital. Non, ma belle, il faut que les banques n'aient pas mon appel ça, ma belle, les amis. Gianni, à $20 à soit même 1000 francs, payer ça, on va qu'il y ait Gianni, d'accord, vraiment, mon nez, vous tous, Gianni, bon, il y a une fille. On y a une bataille de ma coffre. On y a bien. Pardon, Gianni, papa, ok, au pindel. Bon, quittez, tu vas continuer à quitter. Gianni. Tu sais qui t'as mis dans ta dit tapis rouge. Chérie, nous avons négocié des producteurs. Nous avons négocié avec on a libal. Surtout ça, le mariage d'Amboa. Ndambo bango bazu yango. Atindia mon apoto. Ole batu. Baluka luka dada pala kindenge batie kaka. Ko baba tamu sa baba ne peut partout avec ça. Batu baza na facilité pour le mariage là-dessus. Azadu. Bazadi. Na boy te za na bien mais de ti. Kana ka ko ya kana nda ku bo no balinga te. Mo pe em ko sécurité. Parce que to kuta na wana obenga na renta bo to kuta njubo to kuta herbo na yo région de wana ki o yaka yaka o mo te ki ça propreté. La reine, ozuka musanga chérie. Pourquoi vous avez recréé mon corps et âme n'a pas pas na yo. Na ko za na jamais distance na yo chérie. Je t'aime na ningo pe na kacha cœur. Na yebi ya wana boite na binde na ndako ndete. Chérie, nazo ngo perdre te. Nazo ngo pe na 4 pena ya motema nanga. Soki ozo kende de gauche à droite, toujours au monde peut-être journée morale qui ça va bien te. Faut na mona ko chaque jour nazo ngo pena na motema moko. Nazo ngo manquer te. Vous comprenez mon amour? S'il te plaît chérie, écoute. Na ko perdre te pour na makamba pampa na ko bala, je te promets. Kaka na emotion na obama ti. Tout monde a chaque jour. Et puis dans un côté maintenant ba ndenge sur le chéri pour déjà passer à la réaliste. Comment les so bena ni non il sait non. Oui, ça. Mon négro pas problème. Non mo jani banda la bisa yo. Ozuli musa batana yeti. Do fingi nene. Oyo kia kwa. Azoet. Pageta. Bien. Nabi to fanda awa. Babi de zumu. Soko tanda. No, nda unaoga mulungu to fanda. Ti mulungu ezala moteza bien. Voilà, reine, regarde. Ça va. Les mondes fous, les mondes fous. Tapis rouge. Ndeni. Spaghetti nene. Oh, vrai. La reine là. Mon frère, nene. Alors ça moi vous moi pas. Nous attendons combien on était là ba course mon frère ça la vite fait mais. Delano. Na mona na nesi koyo. Na comprendre les places na chamote. Bobo fone kinga boneti kamozate. Te na sakozwa
Baquet, tu n'as pas écouté, voilà. Sinon, je moi. Il y a ça, oncle, non, venez. On a chéri, on a vu ça. Oh, mon frère, putain. Nous avons la bunda. Chaque jour, chaque jour, ça quand aïe, non non, mon été va faire de London, non non, mon été va faire maman. Vous savez qu'à Binumbali. Que je ça sola bien. Moi maman, ah quand t'as peine de connaître. Bah on m'a comme d'abord toi maman peut les photos sales. À propos m'a comme na yo. Eh. Ça va, premier que ça na so bien Johnny. Donc mon bail na Johnny. Ah? Nous aussi, nous aussi. Eh, Johnny ni nyambo. Inga c'est qui pone ngo zika papa mbako. Zero mona noko. Omona epo nini? Eh, omona na idée nini ata yo? Noko yaka tukuta na mingi. Zero mona topesa na mbote. Oh, uso pesa na mbote wana Jani. Tika na oboy. Osolo na ye. Biso lengani. Na pesa ko respect Jani. Vanda na yo oki obima kuna keso ane nini? Aipa ndeko na aipa na mate. Noko na yo asa wana. Amona ngana c'est poli. Kasi de temps côté que pesa bonjour. Oui, mais to solo ni mo muke. Kasi bo solo la na ye, pesa jour na oyebisa ye ta kaza bo kilo na. O pesa jour bo solo la na ye na yebisi. Ayo banga nini na moya. Yo, allez bien bouger. Écoutez-moi bien. Famille, on est sa famille maman. Hein? Basa ba bo kilo na. Tika na mona bango to solo la bango calme. Ngala memo ba parents na ngai. Omona papa na maman na petite sœur na Mireille. Ya Jani na boité. Yo so mobile na o banga nini? Ozo lenga nini? Mama mona o déjà. Bo sola na mama. O ya ka ona ba papa leki na yo fone to yeba na bango. Kasi po mezete papa na nga malembe o mona bande ko na ngai nyoso bo kuta na bango. Ozo banga nini? Non, eloko zo sala isa. Ya Jani. Na lingi trop. Hein? Ngapi ya lingi okutu koleka. Na soki ma musala mo na ipoto. Eleki kutu na trop ana yo zolo bana. O bolingo nga na pesa ka. Bolami. Docteur Salkane. Ça va c'est bien. Otela yo na kenanu na kame oncle to sola na ye après na yo serve. Banga na otela yo. Azoya. Façon la ligne le bijou yo yebi a monter. Donc moi c'est monter avec ça ba ligne ndenge na ligne là. Na yebi na nga ya jali. Bonga ya linga côté pa. Na pale mdoro bapolo. Makuza puta. Donc monde na joga Jona et Papi Baka, le grand Kirikou. Jona et balila la fort. Mais bon. Mon maman no tiki bo frère nani no ko na parler. Mon ba bon. C'est bon. Là ça na moi ta mon na parler. OK, mais moi comme on de balle. Ouais. Là ça veut dire oncle là tout on saluer. Ah. On a télé pour la monnaie. Au moins ndeni. Surtout sur ma sola famille, on famille la maman. Est-ce que moi spaghetti à côté na kai? Spaghetti bien bana pour ma sola famille. Hein? Poza poza, ko tanda ko na vandi amba mama ko. Etsema ata yo mama. Hein? Ndeko ya mama ya bokilo na ngai. Pour remonter problème. Kasi mona keto waleka kiasi spaghetti. Bango baza compliqué na ninga mukete. Monde bazana tellement que no bima para bango to officiel matala ka. Et ça la bien été. Auto no yona. On met au basso. Tika noka. Ça va problème ati. On met spaghetti par côté ko lati. Surtout maman zwa milango so ma bien. Voilà, va monto ba na point awa na terrasse wana. To me la biso to tika bango. Na terrasse pété. Ota ba bima o na biso sa boy. Yo kende place to kuta na wana na yo région do papa na ponyo sanga boy. Poni mtu makasi boy. Nazo ebiso linga lo bandeni. Na bina sala mbongo va so na moni pe noko mabeza ta boya pe mo. Na boy te mramba na ebisa ki wango yo kende to sola bien. Na so na bango wana après na yo landa okuna mabeni na lobi. Na découvrir te to gagner tante. Est-ce qu'il y a un problème entre Ngana et nous? Oh, mais ça, on a bien spaghetti au twist. On a bien dit que non, on a comment on compte ça pas tout. Ah ouais, ça bien. Mon cousin pour colite. Et puis, la jeune va mentir tête. Il y a bien que on a 4 périodes à monter. Oui, il y a on va mentir. Ça va pas, mais ça spaghetti au sol. Ngana au benga, on a ils ont bien solide, mon ami. Obi maman pas famille, na bango sisi makambo.
omoni kozala privilège partout nasala noko surprise bonisa okota bafenêtre kaka oyemela na bapoint yango nasala noko surprise tekosala biloko anti moko aboyi ngasi mpe yo osenga nzela nga nani tobima nde tovanda biso kuna soki ndoko na bango mona ne yo te ezala bien kotosa mpe moso na bolinga moninga nasala noko surprise babeza esalaka nde boyokani dadi lokolinga motu mamafunda koma zoba conséquence yango bijou mpe nga mama na kobala ye na kotika ye te quel que soit problème na kobala mwana okomena mobali ye te koloba yango te osalela koloba okoloba memela osaleloko nanyoka makambo mpona bijou kindika atala loka ye moko boyi tosaka yaya osalela ote ya mai ozo courage nazela ya te tokende biso de nga na otika ndenge kolaka oncle nazolanda yo situation auto ça nango na kati ndako vraiment papa ça malade oyebi bien que papa sala ka lisusu te yo nde mutu to comment on dépendre na yo vraiment pour nyoko za motema mabebo nga vraiment to kwa nga vaina sana mbongo to nazaki na ndako ya libala to nga nazo sala vraiment na papa sala bino vraiment bon to vivre ndenge ni ozo sala mezo kipe atabiso te mbongo nyonso tu ozo zwango ozo pesa nka na maboko ya mobali na yo tala na ya ata yo moko nga pende na za mwasi donc ndenge ezala soko kokipe ata ngai te mais papa oyo aboti yo kipe ye via mais ye bango un jour nde nazosala bakour na ngai nzambe akosunga ngai na kosala nakobala mpe me nakozala zoba lokola yo te mpo na ntango apasi so basali yo mabe epa jani oyembango papa ebaka te omona nga nde nani gangi naza na esengo na ata moke te mwana aza sikowa mwana aza epa nourrice bolingi nourrice alia mbongo me ngai ebaka ta nalia mbongo te nazosala nini okoki koyelanga mwana ate nga lamemaka mbongo nayebi deja likambo ya papa nayebisaki deja jani apesanga mbongo oyebi bieke mbongo na nga nyonso ya salaire napesa yango mpa jani nga nde tosobana awa ti nayebisi apesa ngai mbongo naye kotikela papa azwa traitement nayebi ye ebaka alobi na ngai azela soki ezalaki tata na ye to mama na ye alingaki kozela akezwa mbongo na banke alingaki kozwa mbongo eza na ndako bia teke eloko mpo asoigne papa ya bango mpo ni mobali na motema mabe tozala mbongo te na ndako oza bolole azapi papa na ngai ta yo moko vraiment lili sikoyo mpo na lili makaya mwasi ya Didier Mizula biloko batindaki epa major Bisadi Lizolozolo ndi yango nde tozovivre na yango sikoyo biloko yango mpe sesili sikoyo tovivre ndenge nini yebisa ngai te nga nalingi su boye te osulubo ndenge motu moko azorape yaya nazala nga na mbongo te nde naza boye kaka ivi matondo mwasi ya Diego ye moto abengai nga atindeli ngai mbongo yango ma epesa kokomi na papa kasi yazwa te nalobi mbongo batindeli ovaya na poto ezalaki ebele olie na mobali ndo bosala nango bafoli oyo etikali yango ozopesa ngai mobali na basala foli te mais yeba yango oza aveugle baza koaveugle yo mbongo nyonso oyo opesaka ya salaire epa mobali na yo aoki esala nango bafoli abima nango parci pala akende nango botalimona ye ide nini wana kosala mpe boye te nini yango kotiaka mobali na wana makambo te mobali nanga jamais asalaka ambiance te aza ambianceur te asala kutu mamba kozoba te foli osala na nani nga mosinenga yo na ndako wani boye koyebakasi mabe ngai nakozala jamais zobabo mpona papa olobi nini ya tokota na ndako tokokota te tikanga nde nazala na po nazozela nazozwa poste na connect na bakuo nga azosisa donc nakokota te nakokota te tikanga na te kota na nova na
papa kolite yaya kolia ngoyo mo mema ngoyo otika okona vi ya boni boyoko buzobe le kabongo te yo ya ona le lokote okoma kape tika ngai na kei ya otika kolia ngoyo mo na ediso po mukona ya ako na osima mo bai na yo yaya nini na lobi na lobi no soki omoni ke oza na tante ke etika na connex po naza sire misala sire bazongage ngai na connex ke kotika po yo tano po eza te ngai ne ntaba nonaka ofenga yo ke etika na connex ekoya na ndako connex on va se engager po bande olata mo de na so kala mingi te nabandi deja ozula papa te bamili ko memele penza eza passe pardon tata mbongo tina osala Jenny, il y a un anglais, pardon, hein? Il y a un anglais, pardon, il y a un anglais, pardon, Jenny. Descendez-moi, c'est bon, juste. Ah, quitte. Quitte. C'est quoi? Badino, comment on a gagné l'hôpital? Yoko, quel est l'hôpital? Nini. Yo, monsieur Badino. Nini, papa, Nini. Mais je suis l'hôpital, moi, je suis là, pardon. Jenny, pardon, mais moi, je suis là, l'hôpital. Ça va pousser, c'est là, c'est quoi? Mais mon Demandez dans mon radio, demandez. Ah bon? Demandez dans mon radio, Jenny. Ah bon? Moi, je suis malade, Jenny. Naki na mwana nokene ndeni na la mbongo. Moni dimension makimo komina. Même biso no peut-être moi na raison belle Jenny. Tala dimension makimo komina mo. Jenny, pardon mais ma biso pardon Jenny. Jenny. Jenny, tika mwana pardon. Jenny. Jenny, tika mwana pardon. C'est quoi? Keba. Jenny, mwana na. C'est la réunion na ozo ça là. Alors ozo tout ça même à l'hôpital. Jenny, mwana na yozo ça boy Jenny. Mwana oyo boti Jenny pardon. Ya kusimbaye, simbaye. Jenny mema mwana na hôpital Jenny pardon sana mawa. Mwana na yote na alembi Jenny pardon. Na bisimedi. Jenny demoni na wena tio. Bien attendre transport na mema. OK, l'hôpital ça me sigate. On t'a Bien, c'est mon transport na mema mwana Jenny. On t'a mon contacté. Bon, la semaine fois on a eu. Pourquoi tu es là? Même mon hôpital dit c'est quoi? Allez, tu es là, tu m'as fou. Ça, vous pouvez pas.
Mais pourquoi ça va au moins secret wana les cas ba marié là yo ba jo ba kufela eh master qui m'a tapé au moins simba ka ba oli ko ba oli nganga nous ko na tambola ka ba nganga tele ba linga kote mais ba ko ba linga ba itala ba le ko c'est ça chérie mo kote za ba yeso nzoto zenga tumto sele kanisa mo ba linga so kana mo non, faut. Ça, je suis connu, je suis place. Vous avez dit que ça. Ma course me fait la ligne. On a ce qu'il y a trois spaghetti dans les deux sabons. Des spaghetti, yo. Tu vois, il y a enfin au niveau de madame. Spaghetti, ça ligne. Yo, nous devons y aller. Tant qu'on a nos mots. Spaghetti, c'est bon. Moi, je ne sais pas ça. Ça, il y a des gens qui passent. Bon, on va vous sortir déjà. Non, ça, il est mieux. On va discuter de ça. Bon, ça va tous les cas. Ça va? Comment quand ça va bien aller? Mais non, parce qu'on a eu des choses à dire. Il y a des choses à dire. Bon, on a déjà la gare. Et puis, moi, on fait pas la marche. Basi. Jani a kopesa rapport awa. Kinga naza mabe akoseninga makambo awa. Mais papa, du coup, moi na tombé malade. Jani a toyebisi malade ya mwana. Mwana tombé malade, toke na mwana l'hôpital. Tellement na se retrouver pe na zaki na mbongo te. Na onde na zabo na kendeke hôpital makolo. Kozonga makolo. Na mwana mukolo bongo. Na ebite. Ngai Jani akosala ngata musobongo. Na mwana moya kuti. Non. Batu nyonso na nzela uto basoka mongai na mwana na ngai mukolo boye ngala na mukongo paka na bota mwana ngonga moko Jani azosalanga nini ngai moko na ndimi na nga bapasi na ndimi na nga bapunition na komi nango nazokende musala na ndenge na nga heureusement tu peux comprendre un homme abandonné mwana na yebo mwana to boye kolobela te papa si yo mtokoti la keti par rapport à nos pesa tout que c'est que hôpital la compagnie te na ebite na ngana ke na mwana wapi si bon boye makolo na ke aller-retour makolo na mwana na ngana mukongo mwana mukolo vraiment papa na ebite ngana sali Jani nini soki na sali mabe ayebisa ngai nana suppose que na mariage vous ne m'avez pas très bien compris papa yo na kamukolo bato ko changer te po ba papa msubaza peso ozoka ba problème ndenge wana avant ngana tele mangaka menacer Jani wana il fallait au papa au tele mo pesa nga courage surtout que ninga na otenga to menacer Jani wana na ninga brigade peut-être nga changer comportement bon ce ko bloquer pour vraiment to suka ndenge ni solution mo suka eza ndenge ni tu presque pareil là tala quelle est la victoire prenez physique $50 moi na beaucoup favorité c'est pas possible ata mbongo na exaka obomisaka ye mbongo te po soko bana obomisa mbongo na yo ya musala awa na maboko na nga to na maboko ya papa nde okokai kotambwa makote nde okokai ozanga mbongo akisi te wape eza kopesa biso kaka kasi nakomemango ndenge nanu kolenga mono oyo olukila na bela liboma papa botika bapare na bino Jani aza na mbongo Jani aza na mbongo biloko sesoma mbona ndako d'ailleurs nde naza boye nazolongwa awa inde ata makolo na kokoma ti epai na bango epai bapara na ye nayebisa bango makambo oyo epuis batala etani ni mwana aza na les parents sont des irresponsables comme lui aussi on part ensemble soki okende kona ngape papa tika na mana kele ayo tika la rappel yo pete
likambo nini boy mabe likambo nini ko nini ko bokelo vanda ko mbanda mama papa nini papa ndate papa mbanda vanda yebisa bango makambo basali awe silivi tika makambo fanda ndina saboye nayebi ke nga nalanga moto mabe liboso na bino nayebi ke jeunesse apebisa reputation nanga epa na bino me ndenge boyebeli nga nayebi te so bondima nyonso ayebisani mwana banda malai nde naza bona muti hôpital ale eto makolo alingi komema mwana na ye na hôpital te nasi na matisi mwana na motoka mamobi ke jani apeveni kozwa mwana kobwaka ye libanda nayebi ke ngai nalanga moto mabe imeona mwana oyo ye moko aboti moni kovanda te tala tikoyo mwana nje kuna yo ndege yako oza komona nalobaka na yo vanda la lupango nini yango waseli mama via nini yango ndani toke na hôpital papa naza koyoka yo mbana bino nyonso lemona boza ba irresponsable na mwana na bino bala mwana na ngai aza irresponsable mwana azokobela mwana koti na voiture au l'hôpital abimisi na hôpital na papa ya mwasi boîte koti na balabala ça c'est normal ça et puis yo ndoina yo et vous équipez à côté soki alinga boma libala aya retrouver nga officiellement ce quoi était Nicolo moi je vais le porter plainte papa likambo boma libala ezana te na buta bana nga kitoko Bon bébé ka toke neno hôpital. L'hôpital o bakema kulu bazongi makolo. Yo mereye ti ayene mu Congo. Sina uti na déjà no. Likambo te. Sa boitela mukolo mwana boye. Ba uti na hôpital na mwana na mu Congo na pied encore. Yo mtana fortune. Congo. Allez, yo mema yene mu Congo. Kene kutika ba mu Canada. Sina niveau oyo. Vraiment. Bon moi na uti na hôpital changement pesa la moto. Tozo ka ko pesa la moto. Borona atana mwana na yewa. Tolu kane mbongo to soma bakista atana zo komona nate. Ba uti na makolo. Abazo na hôpital. Yo même kene hôpital. Toke na mona hospital toke. Toke na ndiswa. Toke na hôpital mudele pia mwana kufa mwana pesa ngai solution. Pesa ngai mwana cha hôpital toke nendako. Solution ya ko pesa ngai solution. Malembe kombanda. C'est quoi ce traitement wapi change kwa bisa ndio na uti na hôpital. Ko ngai mbena sabone ebike na sina bino mutu mabe. Miro yela bana ndaku. Nitozo bino na ngobora libanda. Na boya ngote. Na mutu mabe mbutala. Bino mo bomona na misu na bino. Via ayake mwana na ndaku mwana ngote. Mwana oyo akwajuye na ndaku mwana na bino. Mwana oyo azili mwana na bino. Aza mwana na bisote. Oki mwana ngai yeyo. Vous comprenez bien? Papa, on est un problème. Vous comprenez ngai solution ngai lobaki. Malembe shida boy mwana na ngai boyebisi ngai. Oyo ata mwana na bino. Papa likamba. Solution ngapa rentre chez moi. Mwana kutikala va faire tete mwana. Ça va. So ndemi atikala. Hamba tenga moko pena kengile koko na ngai. Papa lobika pona loba mwana na koko na kutikala wate. Vous êtes pas irresponsable bino. Je l'ai dit. Papa pardon yoka ngai. Nasalaka nyonso. Pona lekisa mobile na ngaki na ligne pour le meilleur et pour le pire. Nasalaka. Mbongo na nyonso ya salaire nazwaka. Na gardaki loko te nyonso na maboko ya jani. Menga nazaka mwasi mabe. Popesa mwana na ngai. Nakende na eli susu na jela mukongo nakende tuti la mwana tika usabela bango. Pardon popesa mwana. Mama kasi tika kela mwana na ako tika ne ndenge. Mwana makoko na ngana. Mema yo tika mwana na mama na ngai. Botika la mama na ngai. Tu prends la fois tout que. Kama ondimo mema eli susu na continue ka obima mabena bebisa ki yo mwana. Papa pardon puis mwana na ngai mama makoko na ngai. Mama tika ne. Ça mema ye. Tayene mu Congo bakende likamute. Vas-y si emese ninga pa na tika mwana sata boy. Mala mungai pela kende ka. Para baya na ngai. Ai momu na ndimagi ba. Ambe. Tika bonela. Nzela bizi mabela ngai. Mire sura mali kutana na ndata tango. Bino. Tokutala, pas moi. Ya jania ye awa. Kosi no mamba lo kuta. O mwasi koyo. Ko kale ta o mwana azana ngo. Ibele mo mwana jeunesse na ngo mwasi na ketambola na mwana mukongo ndengwana. Voiture wana sobeka mpona bana. Opita na ba uti so musika so wapi. Bakosi bino abondimi.
botini nanga kutu bokotisi nga na makabana ke kofinga mwa ya mwasi bato metasi ko baréalité côté bébé nga mpe naza mwasi boye bango obino bolona ngo na bino baparent na ye yaya bokobuka oka mpa na ngai sikoyo ifo oza kopesa na biso nabutaki bino eske nabuti motima ya moto likambo nini yango okulanda nga makambo boye ngai nyonso wana bino bozoloba naza ngai susi na ngai koko na ngai ye mwasi lokola finanga mabundi lokola nalia soki basakomi ya mungwa nalobi naza kuna te ngai nde koko na ngai na mama na yo yuki mukolo nini mwana ngala matete ya mama papa bukela mama kala mama de teli bange baba ko liango yango na te papa na lubie to mama na yo yango alo lati na tina chemise mama na lubie yo kele ngolo bilamba ya mwatsi na sabani oh be mama sala no kinyama yo moto so milaki ya na ke defa blo la bala oh zoba ya mwana nyama papa bukela na manga te papa mwana yo butaki ya mukie oya kumatanzete zoba ukila manga na tanga uyo besi dada kubuka yenga mama na mimi mama kila papa janya janya combien janya to bomba ki awa azala awa ni répondre manga ma be vraiment bon omona ngana ko luka vraiment jani awa bino boza bino na esengo avant que Christelle les ans tout ticket na mort Christelle a poufi nene kago ya gai mais a poufi
ndenge eza na ntango de koluka Jani azomonana te lola via na hôpital ye moko vraiment yango moinga na ye koki mama Christelle olela te mobino na bisengo biso toana mawa kuna banaa kuta hôpital ti lelo naika koyebisa nonga na ke na ngebilanga fufu Koko nani ulabila gafufu kom. Asepele kimwachila kakuma kimukono. Yaya mketu ame. Koko na wewe ulabila kabani ulabila gafufu. Yaya koko. Yaya. Kristale. Ye wana na bulai na yena zako mana ye kom. Ye wana. Akali bonware ke. Yaya bonware na ke. Yaya mwachila ke. Kaka yikala yale, oyenda kula yeso. Emalo weyikalila yaya. Basita kula yekule. Emalo weyikalila. Kaka ni gaga uyuka chakula kaikule kaka nukila kabitabi. Yale, oyenda kula yeso. Kaka yikala yale, oyenda kula yeso. Emalo weyikalila yaya. Basita kula yekule. Koko ni kaka bitabi. Nakupesa ako na nani. Nani nakupesa bitabi gayi. Nani ako namin ang katsebo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le moment? Parce que ça pose pour ça les mimi. Papa n'a pas bon, on est sur la piste à partir. Tu n'as rien que l'économie de l'autre côté. N'a pas de l'autre côté. N'a qu'à la moussala. N'a pas qu'à côté Fatambo. Bon, on a ça fait deuxième jour à ce moment là. Mais c'est quand même pas mon bail. Voilà, vous savez, c'est un PDG de la société, mon PDG de la qualité, moi, je vais qualité. Économie, bon, moi, si, aux autres salles, aux en moi, qu'est-ce que nous avons fait ça, mon bail. Il y a hier à paix ça, c'est quand on soupe à c'est quoi bino bolobini obiso za mwanda po tozokene mort tobimse bemelelo po bakunda lobi bino bolobini na yoke bino ndaki lolobele ngape na lelo kulinga te khoko na ngai na mort ka vuanda sala mikolo ibele faut sala ba discours te mwandambo yokoza nango ezadi pa ya mwana mirei tokende tobimisa yibem ça va tokende Bon, je crois que Oyo Bolukaki, si c'est déjà, c'est super télévision. Mais père d'autres yeux, n'a gagné sur la mission et l'équipe. Mais il n'y a pas que c'est le comme la famille n'a mieux na moni. Vous avez dans le monde tenu. La mitou n'a bien soigné, ma mitou a fait beaucoup de caractère. C'est ça l'entretien. La mitou n'a bien news. C'est pas normal. Quand moi na koufi, quand moi na mon unité. Est-ce que pour moi on ne peut pas y voir? Pour moi on ne peut y voir. Ça c'est le quatrième jour. Quand moi na mon unité. Vous trouvez ça normal? Moi na biba que mutu mabe ayo, moi si mabe. Bile pe bondimi. La famille me voit désordre vraiment. Quel désordre? Moi na bé à côté hôpital. A Koufi, c'est pas normal. Mais faut tu vois, il faut tu n'as bino. On va le bagaboyer. Si vous avez ça la mabé, vous allez là, vous allez corriger, vous allez mabé collé. La mouton c'est ça la mabé. Il faut bien bien. Le bino vous allez mabé collé. Moi na bino.
Bon, on a gagné si on a gagné ma camoufle sur le baiser à côté. Je te suis perte, vous n'êtes pas joué. Bino vous n'avez pas perte, vous êtes pas bino. Je sais que vous êtes pas avec thème, vous êtes pas. Mais ceux qui t'ont moqué ça la bino, j'allais vous porter plainte. Porter encore plainte. Hein, pour na makama buzoba vraiment to ya ko perdre mwana kitoko bongo vraiment tayo moko. Hein, tango bayaka ko finga kuna ba bosani mabe mwana bango vraiment. So total mala mwana na kufeza pona bango. Eza pona bango. Pona nga ba na porter plainte. Oh, une famille des irresponsables, nous ne sommes pas irresponsables. Ma famille moi eza na ba tofina na butu. Comme na ba tatati na bana tina ba koko na bino. Si vous avez mayele, il faut pas que vous mettez comme na bolo, ba koti mo na bolo, ba koti ka ba mi ba ba koti, ne lui aussi koti na bolo. Si vous avez mayele. Merci. Na fingani. Nikolo ya mwana oyo ngana buta. Na pesa ye indication te. Nous sommes allés bander ngai tata. Mais lele ngala pesa ke conseil na mwana bien, lele na te yakaye. Muntu moko azala kawana te. Tata mokota buta mwana na ye, atinda mwana te kende kusala mabi. Jamais. Et puis le code saki ye na tangi saki. Ngai na za kukanisa kogo na ngai. Pour minute yo kogo ndeke kuma ati mukolo. Lele na zana fiere soko za bulambi la ngafufu. Usaku yuko. Soutio ye zana mutima na ngalo yibi amute. Hein? Oh yule lulu takulu bake. Biso makotoke ndumitika na kasho. Zana susi mo bote na yibi. Na yibi sibi no. Afabu kia na kasho tutambula. Tuke nduyiba mwana wana nani alunguli. Mais vous êtes normalité? Vous êtes normalité, c'est vrai. Mwana moko za kutambulite kusani. Ça va. Ba yibi likamute mais siko tata ya mwana okufia sawa. Ça fait 4 jours. Ça va, mais ça chiki. Ça va. Lem suye moko pe mtambo alekisi mwana netoye banini. Lem suye moko alekisi mwana na famille na ngai tusimba akakiti te. Oyuki tata ya mwana ça fait 4 jours mwana. Puis kufinga so kwileki. Oya kufia zadi mwasi na ngai. Mama na ngai kumona pete bino famille. Hilal. Mwana moko soki kutambulite. Ekusani. Bongo bakufia bedi. Yoki. Lele nyonso lo kufinga ngai. Soki bo itena kupesa bino famille ya mwasi na ngai. Papa, tu peux comprendre que moi, Koufi, et puis papa, si vous m'en avez vu, tu fais ça normal. 4 jours, il y a un peu de 4 jours. Déjà, le boulot dans tel, moi, je suis pas Koufi, continue. Il y a des continuer ça là. Et où est la guerre, il est yopé. Attends. Mon tu peux ça, vous le voyez, il est invité. Attends. Moi, fingi, yeah. Oh, il est Johnny, il va en couper. C'est du moi. Yeah. Bon, le balise. Ah, papa boni boyko. Yo kati to banga ne janyao. Yo pe ko distraire ba toi. Nini boy. Papa boni boyko. Bino nyo tu bosande mo boni ko distraire ba toi. Hein? Pour la biso to kumi bazoba. Le to bemi ba nyoki. Or ganga ba koko ba tikangai. Ba tiangai na kenge la famille mais jamais na le ngulia. Ala lungwa. Le to kumi ko finga ma biso ba nyoki. Na longo ni ko. Ah, le coup fait dit ça. Nani angutini la binumba. Obandi pe kala. Oya loba. Oje se ko tala bino awa. E ba mabe lumbe. Loba di kabo. Boni. Loba tanga awa ke ko talo telo mesese. Kani ya wala ye biaye. Ye wala kwa ye biaye. Na bondia pe. Nini yo ah? Mwana manda kufa yo ko bimalelo après 4 ans. Nana ngale famille no nem pale mwana yo moko. Ule ni mwana. Nana. Papa, sokan. Sia. Sokan. Lu mwana kufa yo obenga ngati. Ba ko benga. Mais non, ekela makoma. C'est bon juste. Ngai ko mwana kufa. Bonye bisinga ite. Oh, lo salon de son. Quand elle pas ne ka tes affaires hein? Boni bo. 4 jours mwana kufa, ofani na bino. Et 4 jours mwana kufa yo te mwana na kati. Mwana nini? No pas, sokan. Mwana na kufa papa. Di, mire mama, mwana kufa bo benga te koma. Mire. Kala benga yo. Kalau bisa bangun sih weekend nama beza wa. Si mana tenga. Oh ya yo. Ya jani. Oye na yo pe ozoloba pela nde mobali aloba. Biso misato nde tofandi awa mitolo. Ça je capable no kuteza bien. Ba fingi ndenge balingi
balobi o mitema bango tindaki baloba papa ndoki mama ndoki tolie mwana yango loko ya mukolo mwana oye tosimba kanja toke kotambola toyeba nzela mwana tokotambola tobango aza te bokuni mwana nga kufi bokuni na cimetière kolakisa ngai te kolakisa musa te tokundie na boye kolakisa musa te bao bango bazobango ozomona ngai te ozomona ngai te ozomona ngai te okutindi nofanda nde nanda kosala longola ta zeme pamba ye nga naye kokotindi te nangana toza mokula moko na yo oza mokola ndekotalelaka ebongo elongo nde ya donc ozosepela na yo oyoza na substitution nga na sa nango mpo nde na père de mwana nga Christelle oyebi yango te soki yoza nga na ana susi koleka yo kolo mwana ebia nga na kozokisa bato nazonina omona kosoba boyeasakananga bapapa bisone moto oporte oplainte soni filme likola liwa mwana banga wana tokozwa film okozwa yo moko nokomizwa film soni okakubala mwasi pabatanga baya kukangakanga kino mukolo nini oyo ngasenga dia muntu apo mwana kufi jani banja ukendaka ngani nakwakulaga mwana lulisa natena kongu wiba nataka kanda mabe papa kudinga toko mwana na yo tokukamatana mabe ngamutulabokulaga mwana kama iloko nini penza bata kufinga ngai jani utanga mayele natangisa yote uzalaki kulala wapi oyo tikini mwana na yo ya mwasi akende kaka boy nasana ta operde atembe tokimona sala cimetière mwana ke nani akole bona bisanyo omoni bosomeli ka fufa alors nazali kama ya mbali soni oyo na yuza muyebya omoni Ata sucha pamba kuzala ngote. Kombo ni bokomi kuna. Eba ngo bakoma kombo ni kombo ya jani ko. Jani fai ya bwana tutie kon. Kombo kusani. Aka botona ngai pe kombo ni. Fane kombo na ngo kiste. Mochi kombo na kika pamba. Itu fane kuna. Banda kuna relax. Sekete relax. Kele banda. Kele relax. Ça y est. Tu te passes. Comment quelqu'un pour tombeau? Oza kolela pe lokola tata pendo ya zolela mwana na ye peza. Solide. Ah, kozela kaite. Bagata tuke. Telema yako kuna kubali na yeye. Ole nipe mingi pia. Okufa. Tu ne akolela. Banda. Oza kutoki tangana bakwa. Ya mwachi na kaya kundabi. Ay, mana wetu kalile yaya. Pati na pole ye pole. Agai. Jai. Dian. Agai mole ke. Ay. Koko dalagi wala ko yoka koko yila ka bobo. Christelle. Atalagi ko yoka koko na kulia bitabi. No somba nanga mabe. Ukende na malala mabe. Lelo mwana nani kupesa je malala yesike ye yeso moto kama tiye moto kupiege malala ya Christelle koko na gai koko lelo ya sha tokila kate serikali ya koko so kisha badi ko pole nani ayi atonga paji bazadi sema bibi Christelle nzut ya koko kaka ye kala yale yende kula yes Christelle
Kogo lote shangata ndoto. Na mwana yotana miswa pam. Kogo. Anatania wana kufanda wa. Usana ngata Thompson nakanga. Sana nuki. Lelo kana ume na wewe. Bébé, bon programme on tout ça on gagne ça cabo. Fanda. Yo on buka na ngaya. Moi Thompson fait comme on appelle ça. Ça va mieux sauter. Ça on peut ba 50%. Mais bon à transport. Ah, personnel dans le peso transport. C'est là. Bonjour. Oh, peso bon. Oh, comment ça va? C'est long. Na mona bimeli la banque ya. Oya ba mo pala ka sa. Banque 500 francs. Oh, banque 500. Ya je sais. Bof. Abeta na mo vite fait mo boya ba do tu la ni. Oko kende na ko zonga te o descente. So bata ba taxi. Tana ka taxi 150 na otika na 50. Bambongo il fallait ça ba 200 francs 200 faut ba 50 francs et vivre ça. On va secret de place na vendre. Ah, allez. Bon, attention aux zones au transport. Bon, tout sur là. Nous nous avons place à vie et puis sur l'enfant des gars bon, c'est là mon qui la sur la oui, mais papa ça a besoin de nous. Na hivi mais tu n'as aucune mais ce qui au pesa mambo on a son balamba na son betaka. OK quand mon papa no ka. Oui, mais papa ba rendez-vous sur la question que papa moi c'est quand même. Hein? Hein chéri mon bébé, comment ça va rendez-vous? Tu n'as pas mon oh. Sinon quand tu vas dire et puis chaque fois que vous dites ça papa boniko respect za te mwasi obali te opeseli mbongo libala te bameli ata masanga na motu te ozoya mpe ozobanga te sika bokilo ale ozovandisi mpe na makolo na yo soki banoko ne bakoti to bapapa ne bakoti me kokuta boye okoloba nini nalobi no papa ezala mbala suka oyoki nga ata okobala ye eloko ezolakisaki yo okobala ye nga na moni yango te atanga mama ni ngai ndenge na vandi eloko nyama longo yo sosaela ngai oya kolakisaki mpenza ke wi bokilo na ngai otika napesa ata lokumu mbala moko mpona kolakisaki yo moto kobayelanga mwana eloko nini osaela ngai eloko nini papa okoya kolembiselanga matama lokola soki mwana aza koluka ebia mingi soki eloko nini nalobi no papa soko olingi kolapa ngai te lokola oyaka kaka boye natalaka yo ezala mbala suka kobenga lisusu te bijou napoka na okende moziki na biso nana besoin 50 dollars soki ozalaki biso olandi makambo nga nazolinga biso olongwaki mpe na ndako biso komka na biso omoni bilanonga ntango papa azala tosala makambo biso makambo esila okota te na ndako mponga na mpe nayebiki na kobala yo nde makambo esi esilaki sikotala mama ndenge mama olobako na aza na mpenza 50 dollars tokóma na ndako ti toluka moto asomba télévision ozwa 50 dollars opiama yo mona ngo kaka pre bongo yo nongo ya pa nanga tolingi komona ntango soki kozala moto asili ya kosomba nini nango nazoya malembe nazoya kasi nazoyaka na mbongo yango sikoyo bof odie naokante oti otianga na kante oti bofi osaka luka sambe otikanga na mkeke pana mona mpe lilango ako mere azosofe na mabe anda mere te anga donc soza na moto kolibere kaka vanda kaka kitoko bof nde bofi yo nano leka 500 te de mpe banda otianga
Poni ba pombe. Oh, la fatigué, ba na 9h na zalaki. Banda 9h. Beaucoup de chérie là hotel. Tout est été moi. Na ki ba na 9h. Oh papa. Na ebi te pona tinda ke na tongo ya boya lekika ke pa papa ke transaction. Mungu atayo mungu. Parce que ba ko so la te banda 9h ti 17h vandi kaka. Bon maman, nga so na moni bishuna ntira la projet ke musala. Félicitations papa ebi kolinga. Omoni bolingo yo zo l'accepte pas bijou ana. Eza ba bolingo moko ya ba modèle ba bolingo batata mbi bazali ko l'accepte pas na biso ba mama na bino. Omoni na laisser mon makasi. Na moi bida bijou ko zala malamu hein. Oh papa, lokolo za na posa ko zela e kaka okende linga pe kazana na mwa misala kuna ya kosala na ndako hein. Salam. Otanuka. Akoya na ye. OK. Et bon, maman, moi, je le fais. Non, non, yo, quand on t'es comme un mais il faut ça, yo, quand yo, moi c'est tout banga tu akamana eli nga ubanga nelo ata ba lingo te mengana zali o comprendre bala le bala oh mais tu vas nous pas dans mon côté oh il y a yo quand Manjaro spaghetti. What is Simba boy? Eh, pourquoi on a pas pas coller ngata yo moko? Eh, et pour ça que muninga la tika mo boy, o fungo le poani. C'est dans ngate poani, c'est qui nanga yo pourquoi pour na poani nzambe nanga. Spaghetti ni na mo boy. Eh, wala nini boy? Na selo nyoso tutile ba poudre comme landa ngo. Eh, ça ni na ngo. What is Simba boy? Ni na mo spaghetti. What is ngo bo manga boy? Je suis bon spaghetti bominga iko sala boy. C'est qui nango si mona permission nani. Wala sekite. Yo na nini? Opo manga na nini poudre na ngalo sa poudre te. Toko bimena ndako na biso sekite. Na bimena sekite bijou. Na moni ke mnene salinga. Na poudre na tia ngono tia ngama kele bele. Poudre sala ngani bijou. Est-ce que poudre za vila ngamo? Ko babo ete spaghetti osonga mabe ko babo ete. Ko mabe. C'est que mutu ata yo mukizala ka. Na kamara na kamara na ote. Na kamara na soute. À partir de la caméra nous. Pendant le na caméra non te spaghetti. Boni boy. Na lesaka yo, na lesaka yo na poudre ngai. Ni na mo. Na lobby, na le doke na ngawa. E ba ni ngeno ko wasa. Osome na poudre ni. Osome na poudre ni ba ni ko na nzambe. O poudre za combien bijou. Ni nka ko, hein? Oh. Ba te pele boy en plein air ozo ba le balo ba ni na. Spaghetti na ebisa nga likambo ko e ko suka ate a partir le ko tambo na nga te posa na lote likola poudre poudre na ngai yesango osanango mbo nga na zwaka na pesa ko ko somba poudre te ka poudre na ndo moni elengi spaghetti nini kasi olingi nini na vina ngai olingi nini na vina ngai spaghetti olingi nini spaghetti na regretter la comportement ça pas la poudre bijou biso na regretter on se met la poudre ni poudre ni yo sombela yebi place na sombango yebi place na sombango yebi kuri nango bona ba ko sombela yebi kuri nango spaghetti nini ozo chaka munoko ezaka te spaghetti
biso likola poudre osambwisaka na miso ya bato poudre yango eza nini poudre eza nini mais eza spaghetti komi simbasimba te boye toyokana te lesanga ebongi bosco nini yango biso ela onini soki tolatanga blango na lata todefanaka nini odefanaka nini spaghetti nalatisaka yo napesako mbongo alelo te ozolekela mo poudre mo fo de te nalenga te poani seke eza normal te wana normal te kende somba toza jeune te wana nini ata papa po wana ngo bino mpo na saki te yango naye nango te nini yango bijou okamusa ngai bisimba si bofungwa saki na naloba te yo simbaka yanga te osimba saki nanga te oyo nde extraordinaire spécial osimbaka yanga te bijougete na yeso na regrete na regrete na yo nasi mpe na pakoli oyo koyai ya bonikokoyai place bateka oyebi pri nango spageti okotela munoko te yo te yo te nde okofungwa ya mumbanga na mpo lobala ngai na regrete otika jamais kondima ngai ata nasaleli o ndeni yo so memanga wa yo so memanga wa ngai ya mema bapesa bien na mema bapesa bien olia frite boniko frite yango nabandango pa yango ezateke nga na bokolaka nasomelako bilamba nasomelako mafuta na bapoudre na ngai nabokolaka spageti ndimaka mpe ngai bonibo oki ofunga saki nanga na pere mosu ya nani naesaki nako déplace te nafunga saki nazwa combien franc nini ozala osima puta nako ya mina ideni ozalaki na oyibanga mbongo to nini mbongo spageti boni saki nanga fungo nango aza fo de te na ngai mama ezalaka avant ofungola saki ya moninga fo osenga permission ata kutoya na piokama wana nini eza de ya faute te bijou fo de te owa mama oyo wana oyo nazalaka na wana napakola wana spageti boniko mama boni yo mwasi te te koloba bongo te ata makambo te kokamwa te yo na biloko na yo ye na biloko na ye ata botambolaka ata boliaka ata bomelaka ye bakorespecte saki ya moninga oyoki bijou likola fo de te na mama bolobelinga bijou fininga na regrete mais yebaka vi nanga eza fo de te te na mwana nzambe natala nzambe nanga vi nanga epa nzambe ko balobaka eumelaka me nga nazela nzambe eumelaka kasi nanga zela nzambe efandi nitoseki nga lelo olobi nanga ba n'importe quoi merci yosa elo te bijou aseki na dépendant na yo moto olesa yango olesa yango okolisanga nakoliso te mais yebango oza nzambe nanga te nga na dépendant okoma na tentire deza ngai te tika bilobela po bazosilika osika mateli tentire na nango bongisa bongo ezomonana te ezomonana te eloko nini ozalaapososali ezalaka te bima ata ya diama te somba batala ozali yango bijou bozoba nini oyo osali wana oyebi teke makambo nyonso ndenge esali boye bebi mwana ngai atako balingaka bakamarade yango okozwa mayele te nasi natalisaki osaki na yo kaka na lipeka na yo kokitisaka na se te ata masuba ata nini ata wapi kokitisa na se te ezala nango yo moko oyebi te biloko makambo kobandelelaka pasi nayebele oni etinenga te natika saki wana nazali mpe kutu si eteka okofungwa saki na apakola poudre mama mama oyebi ke nejani kutu faya nazela ye tokutana nde toyokanaki nazwi kutu ata makasi moko te ya kozela ye vraiment mamusipageti asalinga mpona nini vraiment ata kuta mo mama na ngai vraiment ngai nazokokana na makambo te oyebi te ngami nazosala ngo nazoyoka mpe pasi oyebi pasi boni ngai nazomona koleka yo boniko bijou zambe na ngai
Bon, on a ça la cagne so. Donc bijou. Et puis nena nena ko bela iboma. Yo mwana kaka moko ya mwasi. Oya mona ni mwasi katikati na batu. Nazoluka zala penza. Boniko mama. Ngande zoba. Bandera lisusu yenda nga biloko wana. Ka zoba na yo. Na continuer ka ko lukela ka yo vi. Yo mo nkolo nzoto zo ba ndenge ko luka vi na yo te. Ngai je ne motive za kwenda ngo bandakala. Ina soki ba tsembi ngelo mo muzo ko fiene ngai, ngelo mo zo ko kanga mangai. Bila mibali. Bila mibali. Ke mama za kitoko. Obi kona ndibila katika na ndina ne. Kala. Ko ndila bishu. Ndaba mara bishu. Non, ngako nazaki na makanisi na yete na benga kinde yo. Na comprendre te soki kidia bulwe. Soki pe esprit ya ki ya mabe mte côté la kinga. Kama lo belenga po lingo no lingo changer malo. Te mama nga pena na bisu yo. Na lingi na bala. Soki makambo etsena ke ya solo. Tikala ba je vous dis. Kama lo bonde ça la reine yango ko. Maman na bisu makambo batu te. Yo le lina to yo officiel. Je vous dis. Maman. Oh maman lele. Ba parole ne sont azoro le bakune zo mpana. Mon amour. I love you. On a zai ko pesa diabolo wana bijou. Na retirer yango na pesa yango pai na yo spaghetti. Je t'aime mon amour. La kisa la peine des années. Sala. Chérie, moi aussi je t'aime. Oui, allô? Spaghetti. Mais la bengi fond ya bijou ils a fermé le car soit été pour nani. Na za nda kupana bango na za déjà. Ozoya. Na za na ozoya. Te nda kurumuza za te na vani na nganga moko na ozoya ya. Bon, merci. Na ozoya basi. Bonjour papa. Bonjour. Ah, comment ça va? Comment ça va? Vous voyez Kala? Oui, Kala. Papa, vraiment ça tombe bien. En tout cas, justement, Père Leki. En tout cas, on a un terme sur la yoté. En tout cas, on a mon occasion de faire pour maman libala na mwasi nanga ibani ko pusana. Mwasi nanga bijou. Olobi? Pour le libala mwasi nanga bijou. Mwasi nanga bijou? Oui. Écoutez, yo comme moi si na ngai pe na zana ngonga ngoko lo yebisa ye. Vas-y maman, famille na bongeza diabolique. Maman na bango fatigué de vivre.